Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir Balandi, nous sommes Deshodena TV. Merci Naba O Balandi Deshodena TV. Soko Ngamba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Deshodena TV Ota la réalité. Tu es na sujet moko ya mawa peko kamwa Congolais abebi saraka ka vie ya Congolais. Osali sa mabe, osali sa pete mabe. Quel est le problème? Zala brancher toke na détail. Papa na biso abengi na Deshodena TV. Papa lobi Desho na landio mingi na ba émission ozo sala eza très important eza ba émission o ezo pesa maele na kati ya communauté. Voilà notre ambition sur Deshodena TV, rien que la vérité. Papa bengi papa lobi boye. Papa lobi Desho nazalaki na camarade moko tozalaki na ye na Kinshasa, ça veut dire ba yebani depuis Kinshasa, ba vivra ensemble depuis Kinshasa. Ba ye na poto bakutana ki lisusu na camarade na ye, bazonga ki lisusu na ki camarade na bango. Et puis babandaki ko sambela église moko comme des frères dans une même église. Papa basambela ranande ko mobile mende ko mobile azaki na ba difficulté na problème ya papier, c'est-à-dire papa azalaki na papier te mais asalelaka mukanda ya grand frère na ye. Grand frère na ye atikela ye ndako wana eza na kombo ya grand frère na ye. Makambo nyonso tout par rapport ya mukanda ndenge grand frère na ye apesa ye. Avant da nanda kwa grand frère na ye atikela ye ndako wana afuta yango na kombo ya grand frère na ye, papa pe abala azana mwasi. Mais papa bandai kolela mikolo nyonso so bakutani na camarade na ye alobi grand frère nanga apesa nga mukanda atikela nga pe ndako eza na kombo na ye. Mais eloko ezalaka pasi pa na nga na grand frère nanga ndenge na salaka na mukanda na ye, mbongo ezalaka toujours viré na compte na ye. Parce que na poto oyebi na poto mbongo ezalaka plus viré na kombo oye na même identité bancaire nango ndenge eyelaki na compagnie. Alobi ndenge nazawa na salaka na mukanda grand frère nanga, mais problème eza likambo ya mbongo. Lokola mbongo ekotaka na compte na ye, ça veut dire soki bafuti mbongo esengeli apesa nga yango te apesaka. Toswanaka na ye chaque mois problème ya mbongo. Encore congolais likambo ya mbongo biso nyonso toyebi. Alelelaka camarade na camarade atalaka bi menga pe na kosaliso na ndenge nini. Mais camarade au moins azalaki na deux comptes. Azana compte moko na Banque de France et puis na Banque Agricole. Camarade atalaki abi lokola camarade alelaka boye mbongo bafutaka yeso ekotika na compte ya na ye, mbongo ya kaka ya ba problème, mbongo ya kaka ya ndambu, tandis que aza marié. Afutaka na ndaku, esika grand frère na ye atikela ye ndaku wana afutaka ndaku, azana mwasi. Yebika bambongo poto ndenge ezalaka pasi. Papa azali na deux comptes. Ayebisa epe camarade te mais ake au moins asololi na mwasi na ndako. A expliquer mwasi na epe mwasi na epe ayebi camarade wana. Abi non, tala camarade pena ndenge eza wana azo souffrir trop. Du fait que salaka na mukanda ya grand frère na ye, mbongo elekaka na compte à grand frère. Grand frère po pesa ye mbongo ndenge bazo futa mbongo ezozala ndenge wana te. Ba ko futa mutu 1800, grand frère apesi yo 1200. Bako futa yo 2000, grand frère apesi yo 1000 euros, c'est-à-dire bazalaki na ba problème chaque mois na grand frère na ye talaka kakolo mukanda osani. Kozanga mukanda na poto trop de complications. Kozanga mukanda na poto oroko mazoba. Na esike sengelo ko mazoba te oroko mazoba. Camarade atali abi non lokwa camarade nanga zo souffrir nga na deux comptes. Asololi na mwasi na ye na ndako lokola to na deux comptes na préféré to vider compte moko po bachaki compte moko lokola épargne ba bombela na onka mbongo pona bana bango plus tard ba futela bango ba classe tango ba kokola. Mais asololi na mwasi na ndako nazana posa na aider camarade nanga, c'est un bon camarade to utine depuis RDC ti lelo toza na poto et puis toza église moko, c'est notre frère de l'église. Maman lobi yo zolo ba to vider compte pour que nous sa camarade compte à salela. Est-ce que tu es sûr? Papa Lobite, c'est un bon camarade. Tu es banni depuis Bakongo. Et puis en plus, frère Nabiso ya église. Maman Lobite, mobile nanga.
Congolais mutute, Congolais asumba na nganda. Tu es sûr na eloko lingo sala. Oza sûr na décision oyo zoloba ke to vide compte, to tika na compte moko pe sa camarade. Oza sûr. Maman alobeli papa ekozala nango na importance te po biso ba Congolais, bolamu ezalaka te. Entre Congolais, bolamu esimbaka te. Maman aboyaki. Mais mobile a insisté à convaincre moi si na ye na ndako. Bref, bayokani maman ndimi ça va. To longola mbongo na compte wana tika la vide. Pe sa camarade achelaka mbongo na ye po problème si la entre ye na grand frère na ye. Yoyebi bandeko o bavandaka na Paris, boyebi makambo na oloba na Paris. Okoya na mukanda, compte bancaire mususu, ba agence eze belé na Paris et les kaka. Ça dépend ya ba province toza na ona ba province mususu. Même compte, même identité, même compte. Mais à Paris, tout est possible. Bande quoi Paris, baebi masolo bien. Tout ça, on a tenu à faire comprendre que tout le monde a mais une identité, mutumusous qui est côté na identité mususu. Comment compte bancaire mutumusous et côté na identité mutumusous na Paris, tout est possible. Na Paris, ba agence c'est un modèle tout. Voilà. Ba yokani na mwasi na ye, ba zui compte wana, ba pesi papa. Ndenge papa bande ko souffrir. Papa kuta zaki sifra yeba kite ke camarade azo bongisela ye déjà moyen ya kozwa compte na ye moko apesa ye po azwela kambongo na musala po babanda ko sala pe compagnie moko na papa. Du fait que basala pe compagnie moko abandaki kolela trop de temps à autre. Camarade abandaki koyoka ndenge azolela yango wana asalaki effort asoli na mwasi na ye bazui compte na bango moko. Bapesi papa o nzokande erreur. Congolais jamais azalaka na bulamu na mutu asaleli bulamu. C'est ça notre erreur. Nzoka papa azui compte na ya kepesa sumba na nganda. Congolais kolo sumbela. Landa lisolo oyo kandenge nini Congolais akeko saboter compte muninga tina niveau ndeko atikali na ba problème na banque. Bref, bapesi papa wana compte wana asalela. Papa ke na ona compagnie ska salaka na agence en fait ke na ona agence balongoli compte o ezalaki ya liboso bande ko sala na kombo wana apesi ba raison na ye na ndenge na ye bakoti compte ya frère ndenge apesa ki papa wana papa bandi ko sala compte mais papa na biso yebisa ke compte oyo seule condition ko koti sa découverte ça veut dire ezana bato asalela compte et longwa compte comme compte à nyongo c'est-à-dire comme compte ya moins soko cheka mbongo ta bazui compte vanda mbongo te asalela mbongo na ye sila ekende ekota nyongo na banque yango wana toke nango découvert po bande ko pe a Congo balandaka partout balandaka bakoyeba te découvert eza nini voilà pourquoi na pesi moi détail ba pesi e compte wana salela dans le peu de temps papa bandi ko salela compte ndeko atalaka comment dirais-je mouvement nyonso ndenge banque sala ndenge azo salela compte na ye parce que ya za na application par téléphone et puis courrier et ya kana kombo na ye parce que za compte na ye. À un moment donné papa vanda lobi na vanda kaka boye de chaud na mona boye courrier ye rejeté nani chèque na banque rejeté nani chèque rejeté. Du fait qu'apesa qui est compte bancaire wana na ba chèque na ngonyo so apesa qui est asalela parce que apesi mutu compte ça sert à rien atika na ba chèque wana pesi na ba chèque na ye mais papa nda signera ba chèque abanda signer au moins 4 chèques par mois azo pesa ye asalela. Papa lobi na vanda ka be de show na mona boye courrier et landinga i chèque rejeté. Du fait que compte ezala ki na elo côté ba rejeté chèque wana. Papa tala boye oh cheke ye abenga ye oh non cheke wana ezaki grand frère nanga oyebi kaka kende ko defa bambongo moko quelque part babande ko chai makelele yango na sela ki ye cheke wana na ebisa ki ya kotisa te ya zui cheke wana pesi mutanyongo mutakenda okotisa na banque Congolais ya compte muninga pesi yo aebisa ki o seule condition ko kende découverte yo ebike na compte loko ezate pourquoi kende kondima o signer cheke. C'est-à-dire papa azo sala ngona nko kaka ndé na sele bino na ba émission mususu Congolais soka yebi ke mambo azo sala ekolanda na identité na yete yaya ko sala makambo kanai Congolais soka azo sala la identité o eza ya yete akokotsa identité no na ba problème sérieux. Pourquoi? Parce que yebi ke kolanda yete ce n'est pas son identité ekolanda kolo mukanda. Oh non
Na sele grand frère nanga cheki wana mena ebisa ki akotisa te ya ke kopesa mutanyongo mutakenda okotisa ngo na bank. Ah, mais yo osala cheki ndeni oyebi ke na balance na yo eloko ezate. Babengani na papa bref bake na bank, papa se justifié ba bongisi dossier pour babenga ki kolo compte na banque ke yaka o se justifié par rapport à cheki oyo to baki na ba découvert ya ba monta o ekoleka te. Congolais azo signé chèque na ba compte na comment dirais-je na ba montant élevé au moment où il y a ebi ke na compte eloko ezate ma ebi ki a été côté découvert eza kombo na été et ça il est pe eloko te a souffrir pe na eloko te. Pourquoi? Identité ya mutu mususu pour ce que ezaki identité na ye na ndimita linga même ça la chèque alinga sala te asali. Pourquoi? Parce que identité eza ya yete ma wapasi na soni bouf ba bongisi problème à chèque. Papa qui na banque a se justifié a pesi ba raison ka ndenge za kababi d'accord mais oza na droit ya ko sala ka ba chèque au moment où compte na eza vide ozotia ba chèque moko ya ba montant élevé. Bref eleki papa vandi abisima mikolo na tala boye découvert 300 € découvert. Ndeko congolais yo zala ki na compte à grand frère na yo moko propre soki ba futi yo apesa ko 1000 € au lieu de 2000 €. Ce qui va foutu a repêché 1200 au lieu de 1800 €. Mais ndeko na yo congolais ayo kimawa. Azu continuer à discuter même na mwasi na ndako. Mwasi na ye aboya ki alobi congolais mutute ko pesa ye compte na biso te. Mama aboya ki na mobali na ye ko pesa compte pas camarade te. Ne papa alobi c'est un frère toti depuis RDC et en plus to kutani na poto plus fort encore to za ba frère na même église. Papa convaincre moi si nanda ba pesi compte. Compte ba pesi asumba na nganda. Abandi ko sumbela compte. Papa vanda bo découvert 300 €. Abenga yo no moni bambongo wana na yeba kite bo na bo raison ebele. Bref, papa sali effort a fouti le roi yende kolo compte aki azongisi ba découvert wana ndenka kezala ka découvert et sili. Papa basoli na camarade abi mais tika ko sala boy parce que na yebisa ki o seule condition ko compte sa découvert na compte oyote na pesi yo compte o po aider yo ya na yo atika kolia yo mbongo seule façon nga na pesi yo compte na nga o salela yango wana mais jusque là ba condition ndenge te yokana kina yo ozo respecter te. Bref papa zaki na problème à voyager à Kende Kinshasa. Papa ke Kinshasa, tango ake Kinshasa, kozonga uti Kinshasa ye, webika mutake Kinshasa, moi un mois, kozonga ye kozonga. Papa lobi de choses na kokuta ba courrier na ba courrier encore ya ye bagi déjà que papa ake Kinshasa. Atikali azu compte bancaire a muninga saccagé ya ko saccagé. C'est-à-dire a sumbeli compte à papa tinati, a cotisi yango découvert plus de 300 €. Papa zonga ba courrier zaka banque. Du fait ka umela epe kuna découvert batindaki ba courrier depuis kala. Le quoi sala ki moi quelque temps dans Kinshasa, tango azoya pa mona ba papier wana ake na banque à se présenter. Non, na moni ba papier boyena boye mais papa ndimi akofuta mbongo wana po découvert, ça veut dire nyongwa banque esila. Abenga camarade. Mais yaya na yebisa ki o mamba compte oyo. Ah non, omoni boyena boye ba raison ebele. A bloqué papa na ba numéro tout. A bloqué papa na biso habite des choses oh kindo kitoni. Na meki ko tuna ba frère na église, côté bando kuta na frère Akimi. Ah ouais sous église te camarade à Kinshasa, camarade na poto, frère même église. Frère Akimi na église azoya te na téléphone azoya mbata bloqué papa na ba numéro ya téléphone nyos. Papa tuni ba frère na église babi loko la compte eza ya yo. Kende na banque se justifier que okofuta ba découvert wana pour ba afficher yo te na ba banque. Sinon ekozala bien te papa ke na banque a se présenter a expliquer kana ndenge zali babi bon problème ezate le quoi yo ndimi ofuta ba découvert papa bandi ko futa ba découvert première mensualité a foutu deuxième a foutu et comme il a troisième mensualité pour kendo futa et puis ba sukisa. Papa keba ke luka numéro bancaire na compte en fait papa keba ke luka numéro bancaire na na banque numéro ezate. Papa keba ke luka numéro de compte na na banque numéro ezate. C'est-à-dire ba supprimer na banque. Ba supprimer pourquoi tant azali na Kinshasa l'état ayaki pour ya kondima engagement ke ya ko futa ba découvert wana andima ki engagement na retard tandis que décision e utaka na direction générale na comment ba benga on a secteur na bango
bandimaki basaleli ba document oui akofuta ba découvert. Maintenant décision finale et outil na direction balobi non moyen to reconduire ye lisusu ezate parce que engagement na ezalaki na délai expiré donc to radier to longoli na banque na biso aza faux client to ki kondima ye lisusu te. Tala scandale oyo congolais asali na vie ya muninga na ye. Omoni côté to komi congolais asali scandale na vie ya muninga. Siko papa lobi ndenge mwasi nanga pekisa kinga mama zaki na raison to mama zaki na tort. Po moto lobaka ke o mwasi na ye aza mabe basi bazalaka mabe balingaka te ba camarade ya mibali basi bazalaka mabe balingaka te mibali basalisa bato mais d'un côté sengeli to yokaka pe ba mama na ndako po soka yokaki mwasi na ye ndenga lobai ke kopesa ye mukanda te kopesa ye compte bancaire na biso te congolais mutu te congolais asumba na nganda congolais likonga ya congolais mutu ya kosalisa te. Maman aza na raison ou pas? Tala côté to komi. Oh, papa tango yaki pa muninga na alelaka chaque jour. Papa lobi de choix alelaka chaque jour. Yobi bata poto so zo sala mukanda na ba ko futo 2000, apesi yo 300 €. Vrai? Bata poto ba ko futo 2000 abino compte nangeza yi na banyongo, tango ba futi 2000 wana be kei na banyongo. Bata poto baza capable en tout, bazo monisa bato pasi. Eza ndeko mususu abia banda osala compte ya na ye ba futi ye mbongo. Yani alobi non compte nangeza ina banyongo mona zwaki ba biloko mbongo wana tango ba futi ekei na banyongo. 2000 nyonso ekei. 2000 ekei également ya ki kolela mbongo asala ke mona na raté. Grand frère na ya zoli ya mbongo même muninga se sacrifier a vider compte. Oya bande ko bomba mbongo pona bana na ye. Apesi camarade. Mais talasko sort ou bien retour au camarade apesi. Papa lobi na regretté des choses ce qui na yoka mwasi nanga elinga ezala bien ba reyanga na banque ba longola ye na banque pourquoi aza faux client akena ba découvert oyo ya sengela ki akota te ba reye na banque pona nini mutema malamu ya kosalisa camarade pourquoi congolais lingara ba salisa ete yaya or tozo sala ba émission to sungana entre communauté mais tala ba ndeko ndenge bazo bebisa na kati ya communauté. Muto ya salisa ki o lelo téléphone na ye o kangi o bloqué a bengo lisusu te église o kimi congolais peuple compliqué congolais likonga et sali mawa pasi na soni c'est-à-dire to changer comportement mutu soka salisi yo ya landa ba condition o ya pesi yo c'est important soka lobi ko kota découverte ko kota te oya yo grand frère apesa ki o mukanda commission esclave. Mbongo nyonso ba ofuta yo ozwaka te azopeso moitié de salaire mais muninga pesi yo compte okomi kozwa mbongo na yo mobimba papa lobi des choses depuis na pesa ki compte nanga vie échanger akomi na capacité ya kosala ba makamune parce que akomi ozwa salaire na ye mobimba. Grand frère na ye par contre tant ayoka ke ya changer compte grand frère asilika. Pourquoi grand frère asilika ki pour sentir que pourquoi kimi na mutambo a sentir que mutambo est lâché nyama. Akolia elisusu mbongo te po compte ke na ko ezoke mbalamo na maboko na ye salaire pan yenda robimisa oya lingi apesi grand frère. Mais avant grand frère ezaki ba futia divisé par deux apesi yendambo. En même temps petit frère na yazaki na mwasi na ndako. Afuta rapé appartement au grand frère atikela ye. Mais le même grand frère abandé ko torturer petit frère na ye. Ne mutu muso ayokeli yo mawa apesi yo compte. Obando zo mbongo no mobimba mena suka asumba na nganda angwalima elima ngando asumbeli ndeko na ye asumbeli frère na ye asumbeli camarade esali mawa pasi na soni benga des choses de Nar TV soko zana ba sujet bien benganga grave numéro na nga na WhatsApp pesa biso lisolo bientôt le belango et ko sala bien to sunga batu baleka na o comprendre to leki na annonce. Tozana annonce na biso tozoke na annonce rapidement. Nazana maman na biso azana Paris, maman azana 53 ans. Maman azana 53 ans azana Paris, azana besoin mobile ya bien bakumbela naye. Maman lobi boy, azana besoin ya un intellectuel, mobile azana moi kabosh. Et puis ozala na élocution, c'est-à-dire mwandinga. Elobama ezato ye ononga te. Moi français na monoko loba moi ndinga ya bien hein ebetama parce que maman alobiye azamula kisi
Ça veut dire à cause on a besoin mobile pe o azana moi maïla bien, azana besoin mobile limite d'âge 47 60 ans. Sokoza intéressé benga des shows Denar TV toko solisayo na kuzu. Nazana maman na biso mususu, maman azana 37 ans d'âge. Maman azana 37 ans d'âge, maman azana Londres na lead. Bana Londres bayebi, maman azana lead. Azana besoin mobile ya bien bakumbela naye. Maman aza posé kanda makambutu evanda, maman aza un peu géante. Engambeza moi si azana 1m75. Donc mobile ya lobi mobile il faut banda na 1m75 plus pour ne pas yo oza emoro oyo ko benga moi si engambeza moi te ke simbate. Soko za na 1m60 ko benga te obima pigment. Maman azana vie posée, vie administrative posée. Azana besoin pe ya mobile oyo azana vie posée makambutu evanda. Maman lobi kozala muto mela cigarette te masanga te choko kutu koyate soko pakola kambi koyate mama lingi te et kosala bien. Maman azana besoin ya mobile à âge 43 48 ans. Soko za intéressé benga des shows Denar TV. Et voilà. Soko za intéressé benga des shows Denar TV. Nazana maman na biso mususu 33 ans d'âge. Maman zana 33 d'âge. Maman za awa na biso na France. Maman na biso azana besoin mobile ya bien. Mobile ezala na papier. So zana papier te yaya ko benga te pona opesa ba critère ndenge basi balingi. Maman zana 33 d'âge na lobby. Maman zana France. Maman zana papier na ye vie administrative vanda. C'est-à-dire yo soko lingo benga maman ndenge na pesi annonce na ezala na papier. Soko zana papier te ko benga te. Soko ye ko tenter chance e ko zala soni pona yo moko. Voilà soko za intéressé benga des shows Denar TV. Maman lingi mobile ya 38 à 40 ans âge limite. Benga na kuzu toko solisayo nazana maman na biso mususu 32 ans d'âge. Azana besoin mobile ya bien mobile ya sérieux. Maman lobi soko za star. Azana posa star te. Yo soko za star ko benga te. Maman azana besoin un responsable 38 40 ans d'âge benga des shows Denar TV toko solisayo na kuzu. Voilà tozana maman na biso mususu 40 ans. Maman azana na Paris 40 ans azana besoin mobile ya bien bakumbela naye alingi mobile ya sambelaka. Soko sambelaka te ko benga te soko yo za muta soko za muta Kofi Olomide we rajibe ko benga te. Voilà. Tozana maman na biso mususu azana 52 ans d'âge. Maman azana Dallas. Maman azana Dallas batu bayebi Dallas bayebi. Maman azana besoin mobile ya bien oya mela cigarette te masanga te. Choko pete soko chaka choko pakola kambi ko benga te. Voilà autre ngai to loba pona makambu ya ba mama yango wana. Nazana de communiqué moko important ya ba vente de parcelles. Tozana ba terrain na ba parcelle ya koteka. Eza toujours na des shows Denar TV soko zana annonce na yo zana besoin to lexango. Benga des shows Denar TV to rolexela yo annonce na yo et ko sala yo bien côté ozwami. Voilà. Tozana de communiquer na suka papa na biso moko azana terrain na Kinshasa na commune na Bumbu. Commune na Bumbu avenue Kinzonzi 21 na Kinshasa. So ozana besoin parcelle, alobi eza parcelle. Donc ndako. Ya bien ya munene ba dimension nango obenga par téléphone to koyebisa yo benga des shows Denar TV. So ozana besoin ya ndako na commune ya Bumbu. Sur avenue Kinzonzi 21. Toleki na dernière communiqué, maman na biso azana terrain à vendre Kinkole. Terrain à vendre Kinkole principal, juste na route principale ya Kinkole. Benga des shows Denar TV, terrain eza 20/20. Si vous êtes intéressé, benga des shows Denar TV, topé sa yo ba coordonnées ya maman na kuzu. Voilà autre ngai to lo ba pona lelo ngo wana. Soko talingamba liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV Ota la réalité. Aimez, commentez votre émission. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakoya. Ciao.